Yenge cheno babunda pemba kalunga bana Congo Diamachua, bana Congo Brazzaville na ville à Pointe-Noire ezanga wabino ancêtre incarné Kitobo Kayumba. Depuis Lubumbashi nazo confirmer participation nanga na séminaire o ya makuku matatu organisé. Séminaire o eza organisé na mamantumwa ngwaka fumu Diabayaya Makongo na mois ya mars le 25. Sadi tokozala na bino nazo benga bino bangunza bayaya bambuta bantumwa bamfumu nazo benga bino de partout dans le monde, bazana Kinshasa, bazana Brazzaville, bazana Pointe-Noire, batata bamama boya ebele nga wabino ancêtre incarné, le gardien du temple des prophètes noirs sera avec vous fara en face avec vous na Pointe-Noire le 25 mars. Awa toza na Lubumbashi na deuxième ville ya RD Congo na province ya Okatanga. Toza awa na isika bakoko na biso isika bankulu de tozo pesa bino bayenge tozo pesa bino bambote tozo ebisa bino tokozala il faut to sala kintwadi kya bandombe kintwadi kya mfumu kimangu potolonga na ba séparation na ba division tokolonga te tokosala eloko moko te. C'est pourquoi Congo na biso Afrique na biso ezo souffrir mais tant